Catherine Mokonzi la baronne. Chante patron beau gosse. Abed Achou. L'écran, bébé, t'es toujours dehors. La chambre devient grande, dans ma tête je vois tout en noir. Et si on est sami, on a comme on a eu tous les temps. Mais aujourd'hui tu me fais des scènes comme jamais auparavant. Les ambons mon cœur moté m'a descendu dans la naïve. S'il te plaît bébé, come back to me. C'est vrai que l'amour a son défaut. Je suis prête à oublier toutes tes bêtises, prête à supporter tous tes caprices. Son amour qui n'a qu'au goût phare, car ma vie n'a pas de sens loin de mon chéri. C'est fini. Tu veux tourner la page? Tu as peut-être raison. Mais avant, prends ton temps. Écoute ma tristesse, mon cri de détresse. Je n'ai pas agi de la meilleure des façons. Je n'ai pas contrôlé mes émotions. Mes agissements irrationnels. Cette jalousie et possessivité inhabituelle. Ces incompréhensions sans façon. Abed, please forgive me. Chine, bonjour la Chine. J'espère que vous l'amouti bien. Angulu Anzambe. Onzambe mutaopesa biso pema. En tout cas, bomoni bomoni de internet evandigné. Internet evandigné. Eza bien boye bande konangai. Internet evandigné. Parce que Kolo Masolo a tienase. Kolo Masolo a tienase. Boyebi Kolo Masolo. Boyebi ye. Boyebi Mama Reine. Mama YouTube. La reine de YouTube. La présidente de YouTube. Ben boyebi ye. Comme a tiki na ye. Eza na Congo. Eza na Europe. Nye. Nye nye o. Nye. Nye nye o nye. Car mon compte a tienase, internet est tienase, et vandi nase, et donc est commis pio. Internet est commis pio. Quand on a l'obaka, Karina za reine ya YouTube, et ça est vrai. Karina tienase, internet peut koué yo, wow.
ozomona do bomona différence bomona différence internet elali comme internet elali bato baosala nini bakolukaka balobi bambwa so bazangi biloko ya kolia bakoma siko koswanaka bakomi koswa bango bakomi komiswa bango na bango biloko ya kolia eza lisusu te bakomi komiswaswaswa bango na bango po siko Karine atie na se aboyi na ye internet mpe elali pongi bokomonaka ntanga ozonga na activité bokomona siko bazoyeba ndenge nini bakolukela ye kokosela ye makambo bazoyeba te baza wana bazomituna tuna tokosala ndenge nini po bato misusu ntango bakende kokosela bango makambo epesaka bango baampleur te epesaka ampleur te po Karine nde so okosele makambo nde ozwi ampleur bomoni siko botala nani bosala na expérience wana nazoloba na bino botala y a rien qui bouge na internet parce que reine ya internet aboyi alali pongi azopema parce que alingi lisusu banzela wana te laisse tomber aboyi na banzela wana bomoni sikoyo ekoma sikoyo kaka kokosela bato makambo babando swa bato baza pembeni ya Karine Mokonzi po nini basite na bango etambola po nini ifo bakotisa baview mpo na fin du mois ndenge nini baofuta bato ndenge nini bato bakolia ndenge nini baofutela bana baklase ndenge nini baofuta baluaye na bango bomoni sikoyo apres sikoyo baza mpe na stratégie mosusu babanda koshina bazoshina na ndenge ya mabe babanda oshina na ndenge ya moko ya vraiment okoloba soka alobeli yo likambo ndima mpenza likambo wana eza ya solo ale yo sikoyo ntango koyoka boye ondimi yango ale ozwi mbongo botindeli bango mpona elekaka bongo ya na Kenya eleka tala ezala na bafamille na biso ezala na bato na baninga misusu mpe baomona ye depi akenda poto atindela atika na bambela eloko boye tanga obamba yo liboka yo ndimi eza makambo ya solo yo wana motema ezobeta puku ale ozwi mwa $30 mwa $20 mwa $50 mwa $100 otindi na se ya motema kuna omoni na bambi eloko moko andimi ozomona internet sikoyo ekomi na lokoso tala bato liboso babanda osenga visa mais sikoyo basenga so bakoma sikoyo lolombo ekoma na internet mafinga ekoma na internet aya atindelanga mwa 5 na ofinga na ngai ye bongo nga na olia ye bongo nga na yebi ye ozomona ndenge bato bazobebisa bareputation na bango kaka mpona mbongo imagine mokili eza munene mutu wana ofinga ye na internet balobi na coolman chance boko okutana na ye nde mutu aobikisa yo obanda osenga po congolais ayokaka na esoni te kosenga pardon mais pardon wana ezalaka ya mbebo ezalaka pardon ya solo te parce que moto asengaka pardon alimbisaka libela abosanaka alimbisaka pardonne moto penza mais soki osengi motu pardon pardon yango eza ya mbebo ekesimba nango te ekosala nango eloko te epuis motu wana akosentir ke pardon wana osengaki eza ya lokuta congolais kaka okosela makambo bato misusu basala na bango bapolémique te me bakosela bango makambo ovandi ka olamuki na ntongo bobandi kofinga no mutu oyebi ye te po congolais mafinga ezaka na mbebo
eza religion na ye. Congolais eza religion na ye eza mafinga. Prière na ye eza mafinga. Église na ye eza mafinga. Mafinga ya ba Congolais eza église. Congolais ayoka soni te po afinga mutu. Mais comme internet ezaka yo za na mi nga na za yo za na mi ye pa za na mi bozo mona na te bozo yoka na ka ba voix. Akokende penza o balobaka wow. Akofinga sans même limite. Mais ndenge na lobaki bana bayebi ba voix na biso. Bayebi ba voix na biso toko sanaka te. Bayebi ba voix na biso. Ndenge na lobi mokili komi mabe. Kofinga. Karine tiki na ye. Karine Mokonzi akomi na kimia. Amoni ke mokili ezoya mabe. Bato mokili eza nango bien. Nabongisa penza lingala. Mokili eza bien. Biso nde bato toza mabe. Kindoki. Foso tolobi motema mabe nde tolobaki nde mama Gisèle alobaki. Motema mabe eza kindoki. Jalousie eza kindoki. Muyibi na ndoki bazaka mama moko tata moko. Bakesani te. Bomoni internet elali. Kolo masolo atiki na ye masolo wana bomoni. Siko ekomika akokosela batu makambo. Akoseli yo makambo. Bokote bobandi kofinga. Bandiko ya nta ya kotika pe makambo ango. Ya nta pe to salela internet na bosolo. Makambo eze bele. Makambo eze bele. Eze bele ya kosala. Siko batu misusu ba mesana na bango ba polémique te, ba mesana ba kofinga te, ba yebinde ba prendre ne ba finga te, ba yeko laka, mais oyeko li eloko wane simbi nango te, ege simba kapete. Donc Karina boyi na ye, Karina komi na kimia, azo luka kimia na nzambe na bomo ina ye. Biso peto luka kimia na bomo ina biso. Soko lobi moto obanda ko soutenir ye alingi na Yesu su ba polémique te. Mais biso siko to ko conduire na ba polémique. Pourquoi to ko conduire na ba polémique? C'est vrai kombo Karine fait tanga maka chaque jour. Kombo Karine Mokonzi fait mataka tous les jours. To lobele na ndenge ya bien. Na ndenge ya bonzambe pe to lobela ye. Pona ni toko lobelaka na ndenge ya polémique. Na ndenge ya bonzambe. To lobela ye na ndenge ya bonzambe. Karine Mokonzi Nzambe a protéger yo. Na ndenge oyo penza ozwi décision yo otiki no ba polémique. Nzambe a matisa o likolo. Na misala na yo nyonso. O nyonso kosala Nzambe a protéger yo. Parce que ezalaki facilité na vie na yo. Po bato ekomaki siko na ndenge ya kubumana. Bato ba yebi yo te me bazo luka yo. Merci Karine Mokonzi. Mutu ifo monaka na musika. Komonaka na pembene ezalaka bien te. Ndenge omoni na musika boy. En tout cas Nzambe a mema yo likolo penza. A protéger yo ti musala na yo wana esalaka. Osala obanda kosala ngo depuis kala ezalaka toujours. Kombo na yo ezalaka toujours. Batangaka kombo na yo na ndenge ya malamu. Na ndenge ya bien. Totangaka kombo na ndenge ya malamu te. Tosalaka témoignage ya Karine Mokonzi na ndenge ya malamu. Oye aza motema pembe. Aza motema pembe Karine Mokonzi. Mwana malamu. Atala kapenza. Vraiment Karine Mokonzi zalaka boye me tiaka pe balobaka ordre. Otie ordre na vie na yo sikoyo. Nde balobaka tiaka ordre. Otie ordre na vie na yo. En tout cas, félicitations Karine Mokonzi. Félicitations. Félicitations otie ordre na vie na yo.
ndenge balobaka tia ordre na vi na yo moto ifo alukaka kimia na vi na ye po biso tolukaka baproblème kaka na bakongolais kongoli alingi baproblème lokuta eza lokuta evandi na Congo Kinshasa toza na lokuta mutu mosu aobeta lisolo neti bozalaka na yeka bamisu babeta lisolo neti balia na Karine esika monzoka nde bamona ata ye te bakutana ata na ye te. C'est ça le problème. Congo côté wana azana ba diplôme. Côté à lokuta congolais azana ba diplôme nkama nyakala. Mais tozo féliciter ka Karine, c'est bien. Ino mo botala nano. Internet est lali. O corriger bango vraiment Karine. O corriger bango. O corriger bango Karine. Et monani ke ya solo yonde mutu okonjaka YouTube ya solo wana penzanga na ndimi penza bazangi biloka kosala bazangi bakomika kotonga. Bravo Karine Mokonzi la baronne, bonne journée la baronne, on est ensemble Karine Mokonzi tozozelaka banovelas tozozelango épisode tozozelango épisode oyo pesa tozozelango toza penza na motema ya kosupporte tozozela épisode wana okobwaka ezala bombe. Merci Karine Mokonzi pesa mama Jackie Vegas bambote bele na papa Freddy Vegas bambote bele tanti Lili complice bambote bele mama Malubomboka bambote bele mama Monique bambote bele na pesi mbote na mama Charlotte mama ya bane bele ya baleke bele mama Charlotte nzamba pambola yo Nzamba pambolo mama Charlotte. Na pesi mbote na mama Olga Kabelo Mokonzi Bakabelo. Na pesi mbote na papa Okito. Na pesi mbote na papa Jamputu we. Na pesi mbote na mama Giselle de Belgique. Et na pesi mbote na mwana nga Gigi de Belgique. Ma nièce Gigi de Belgique na pesi ubambote bele. Na pesi mbote na ma nièce Karine, ma nièce en Belgique, Karine bambote bele. Ndoi ya Karine Mokonzi. Na pesi mbote na mama Norvège, na pesi mbote na Emela Dona de Nantes, na pesi mbote na mama Paula Abdul, na pesi mbote na mama Sabrina Madesu, na pesi mbote na mama Kenny Luzolo, na pesi mbote na mama Greta de Panama, mama Greta de Panama, en tout cas, mama Greta bazolela. Na pesi mbote na papa Irlande, na vraiment message, na tindela ke message papa Irlande. Na tindela ke message papa Irlande. Na pesi mbote na mama Kabibi Mwamba, na pesi mbote na mama Nana Mokonzi, na pesi mbote na mama Solange Mputu de London City, na pesi mbote na mama Odette de London City, na pesi mbote nane na bosani boze bele prochaine vidéo na otanga bakombo na bino. En tout cas bisous. Na pesi mbote na Liboma Mokonzi, na pesi mbote na papa Blanchard de Tours, soda makasi. Bambote bele bisika boza. Ciao, c'est Mère Fashion de Nantes officiel. Bye. Mm.